Bonjour, bonjour. Oui, madame, pas bonjour. Bonjour, maman. Samana Etola Manayo Samba Ilonga Berita Sama Berita Sacré Yasuma Sia Zamba Etola Berita Topamolo. Merci le véritable Dieu. Son commission Père éternel. Merci Père éternel. Tozobisa Nzambe apambola lisusu orphelinat oyo apambola initiatrice na yango tozopambola esika oyo tozopambola bana oyo Nzambe lola azala Nzambe esika oyo na kati ya orphelinat oyo amimonisa tobondeli na kombo ya Yesu na Nzambe
Seigneur, c'est pas Sambalola, Monissa Père éternel, et grâce dans Seigneur s'est manifesté dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Papa, Yahweh, la Seigneur, au bas de sa Pambola, oh Dieu, et ça est le sous oh Dieu, c'est malade à la Père, Pambola est sous la montagne, dans le nom de Jésus-Christ, oh bas pour protéger, Seigneur Dieu de gloire. Pambola, ma Seigneur, merci Père, la nuance c'est de Sikapo, merci que tu sois Pambola, moi la mort, le tiki, pour recommander pour moi la mort, Zalan Zambo, pour permettre de passer bon moment de Sikapo. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, au bon de Bongo, on nous dit merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, merci. Ah, donc c'est qu'il a beau. Ouais, bon modèle. Julie Sangisa. Va bien. Ben, bye bye. DJ 300. DJ 300, du coup la musique. Reste, on va garder, on va vous donner ça. Il faut dire merci DJ. Hein? Merci elle avec vous. Merci DJ C'est grâce. Grâce. C'est une orpheline qui a 3 ans. Zoko la kanakati ya orpheline awa. Grâce. Dans la santé qui toko. Vraiment, nous avons pas de la bino. Dans la mona qui toko boy. Vraiment, nous sommes là. Il y a des larmes aux yeux quoi. Parce que tu es bien, que les parents de Salaka. Tu es bien que les parents de Salaka. Il y a des pambo à colo orphelinat. Il y a une fondation, la fondation avec des Toya, tout le même mobile pour qu'on a pas. Donc il y a un ça va pas si makasi pour ça. Nous avons une tine de bisoto to sunga quand même. Dans la grâce, ma bondi fort. Grâce. Ça va remboter tout ça. Vraiment des couleurs d'origine non vraiment Kano Makasi. Oh ma soeur. Comment tu as dit? Tu t'appelles comment? David, lui c'est David. Il est calme hein. Tonton David. Au Paraga, orpheline. Maman vous pouvez par hasard toujours chez maman. Maman Patience. Voilà. Bonjour Julie. Bonjour. Vous allez comme Boroba? Nous avons justement qui kaka. Premièrement, la pêche nous merci beaucoup rendre une visite. Deuxièmement, la pêche nous merci la police naï. Bientôt le 20 juillet, on a 21 ans. Maman au bout de mon amour pachi, à jour on a âge il y a 9 ans. Mais les loups n'ont pas que ça a 21 ans. C'est la pêche nous merci. À ça maman mon quoi ça me dit maman nene. À ça maman mon quoi il quoi encadré bana. Et j'ai tout qui a continué à passer ma bête et à relaxer qu'à donner la moussala. Nanzila nzambi ici. Merci beaucoup. Tu n'as pas bête n'engagez pas nous. Na remercier papa Obed ndenge ayebita la biso nzambe apambula ye abatela ye ya mingi. Merci.
Papa no monument à 9 ans, le lois à 21 ans pour le ça n'inga bien makasi talara maman zuna âge à 9 ans le lois quand mita so 21 ans donc on est la grande fille donc nzambe ya pambola bango c'est pour dire que quand na lobaki na yebi ndenge sala kozala orphelin quoi mais bazui maman est bien et nzamba zo sala grâce à travers la fondation na biso to ya pour soutenir orphelinat oyo. Donc, tala mwana ni wa polisi baleki nyonso baleki na yende so komi ko encadrer bango asolala na bango tout ça. Donc nzamba zo lokumu kaka quoi. On va continuer toujours à aider na mwa muke muke nzambe ya banda ko pesa biso. Nzamba pamba biso makasi. Voilà, donc on va dire remettre d'une manière officielle. Moi, je le vois monsieur, je dis déjà la même chose à monsieur. Moi, monsieur, nous avons quand même appelé ça qui est là plutôt, il y a peu pour contribuer à l'orphelinat. Des charges. Vraiment, tout travail en collaboration. Tu as rejeté le gros représentant d'Amundam. Nzambe ya pambola susu bisomba la sima pour ya le susu na weza le susu ya belé d'être ngaki to remettre na moi muke to yaki nango to baki to ya na moi mousse oyo de baki to pesa saka fufu loso ezali ba sucre ezali pepso des na kati ya papier hygiénique ba savon ezana kati ya chocolat ya bilamba sucre ezali basani na balutu moi bilamba pe ndambo moke ezali huile de tobai quand même to ko tikela bino je crois qu'il y aura bien ta moi moke oyo na yebi ke kosungata pour quelques jours ndambo pa pour la biso makasi ngai to remettre de manière officielle bien ndambo pa pour la biso makasi c'est pour les enfants. Un sac à sucre. Moi bilamba c'était dans la robe mokona yo foka olata. Ah ça munene kokete. Ah ça munene. Là ça là mousse en tout cas nzambe ya pambola biso tebike tango à tout moment que nzamba ndo pesa biso mike mike to bando zanga te ko yako kabola na bana na biso nzamba pambola bilo makasi. Ah, grâce. Bien, il y a moi ça m'a bourreau. Mets ton jus ici. Ici, ma fourchette, ma parce que c'est ça là. En tout cas, félicitations. Tu fais un moi la 3 doigts c'est ma fourchette. Ma fourchette bien. Mais tu m'as limé la fourchette hein. Très bien. Ici encore. Bon appétit.
Mais c'est pas le terme de la solution. Il y a juste que Maman Jeanne, papa m'a dit que toi tu étais parti à Kabeyaka moi. Alors bagarre. Allez, je dis à papa c'est fou, elle n'est pas partie. Amine est là qui l'a déjà. C'est donc combien d'ailleurs, c'est pas que ça va le bois, après ça va le faire. Oui. Non, moi je suis bon, maman. Non, moi je pas fini. Tu as fini? Oui, j'ai fini là. Vraiment, il y a plus là, Moussa Commando, vous avez la choix d'elle. Vous avez la bureau. Vraiment, Nzambe ya pambola biso maman. Boya ko sala de sosu et belé pour être oyo. Il y a mon toujours travailler en collaboration na bino parce que na moni motema o boza nango tala bana nde boza ko encadrer pe moi maboko et na pesa ya liboso mais asukate. Soit loko. Donc c'est un peu ça. Merci papa. Zambazon c'est la bien pour moi à Ebélé parce que na musalo bozo sala musuki kaka na musiza na batu susu pe ya kotala batu batuni pe ba besoin na bango mais ba été mais bino bolakisi toujours ensemble. Na biki na ba pourquoi wa to romona na susu to préparer to partager quelque chose na ngolo Nzambe quand des décisions et retravailler ensemble nous allons toujours le faire. Les autres samedi le 11 juillet. Ngai nazane sengwa makasi papa na ngai. Papa ayaki ayokaki sango oyo orphelinat ayaki kotala en tout cas sepelaki nango alaki ngabi ke mama na kotika bino moko te tokotia bino maboko atunaki ngai bozana besoin na ebisaki ba musi na babiloko nyonso nasengaki pa ye nango nazozanga makambo koyebisa papa bed mais nasenga nzambo ya lola apambola ye vision nzamba pesaka mutu moko mais quand nzambe ndakenda kosimba mitema bato ko ba soutenir mutu na vision kende liboso kande na moni nzamba ke simba mutema papa bed alibi atika nga moko te ayi kosunga ngai donc atika ete apambola ye amema ye likolo parce que soki azopambola ye akotika nga moko te mosala parce que nakokango te melongo mpe na ye ndenge atie nga maboko nzambe apambola ye na bademarshe na ye na mosala na ye ya nzambe na ndako na ye bakende liboso parce que liboto mpe des fois bakobikisama na nzela na ye yango nasengi vraiment merci nzambe apambola ye. Asabel, bonjour. Bonjour bien-aimé. Lelo tomonyo awa na ONG moko na orphelinat moko na Delvaux. Oyo kosala nini? Vraiment, gloire à Dieu, Nzamba Pambolayo, papa journaliste. Soko moni biso, toye, lelo na orphelinat, la patience. C'est parce que tu prépares qui journal lelo, pour toya, pour tike là-bas, orphelin, bazana katia ONG oyo, moi muke, oyo Nzambe apesi biso, ya moto yaki toka bola na bango, yo moko moni, ni bazali bana mikie, kane na lobara. Mutoaza orphelin, bo moi nanda yebi pasi na yango. Aloba biso, toyebi mwa makambo ndenge zalaka nde tolobaki tokoki kotika bana boite. C'est pourquoi à travers fondation Nabiso, fondation Abed Chachala nde toyaki kodéposer biloko na orphelinat par maman patience tokabola na bango quand même quelque chose et mosala tosalaka depuis longtemps yango moni présence na biso na kati ya orphelinat awa. Nini oyo ezo motiver kosala badon oyo na bana baorphelin na baorphelinat oyo? En fait, c'est là dans le bizarre, ils ont un motema. Ils ont un motema compassion en fait. Ils ont un pesa biso. Parce que tu es bien on est zalaka. Tu colles, tu as pas de problème. Ngai na colli na famille moko. Na bomba ngote famille moko ya mbongo makasi papa nga zakiti amateur. Mais na yebi koza l'orphelin tant papa ki. Tout temps oza ozali ba parents bazate quoi. Na yebi ninge sala pe na kutana pe nango. Yango eza moi compassion moko nzamba pesa biso
tosunga pe bana oyo bazangi parce que biso mo pe tokutana na makambo oyo yango mo na mo moki nzamba pesa biso tozali quand même ko sala pe tozo pambola tozo pesa merci na batu nyonso ba contribuer na musala na journée ya lelo nzambe ya pambola yo makasi yo muto bimisa ki difana moninga lobaka kosunga ezali kama mbongo te mais kosunga ezali kama motema yango mona mutu mususu na ba million maebelo ba ben kosunga te mais mutu mususu na ya mukie azoyi bandeni ni basungaka yo pe mutu ozolanda boye olingi pe kosala contacter pe biso ensemble ce numéro to aider toujours numéro ya prophète ya fondation ezali 081 40 44 138 donc 00243 81 40 44 138 wana borozwa bala moko yemoko prophète Abed et to bando e banen to banda ko sola c'est presque chaque fin du mois on est ça là toujours ba don par-ci par-là au travers fondation Nabiso donc c'est un peu ça nazangi te ko remercier pour la nyonso yo ba participer na yango donc nzamba pambolo maman Yvette yozana Paris nzamba pambola yo maman Brigitte yomtozana ozana Paris nzamba pambola yo couple Lucien maman Michou ben tozana Luxembourg nzambe a pambola bino makasi maman Rose Baende na Paris nzambe a pambola yo pe makasi Inès Baende nzamba pambolo sœur Aline na Paris nzamba pambola bino na mo ba geste oyo bozo sala au travers fondation na biso nzamba pambola bino bokoma nango susebele na ebike tango bo sala eza pona mbongo te motema obuza nango nzambe apambola bino makasi pona yango et je sais que nzamba obakisa le soso et to sala somara mo minene que le Seigneur vous bénisse.